Parce que botika la koyeba ba congolais mutu nyonso aloba Swahili. Mutu nyonso aloba Swahili. Aza mutu mabe. Il faut que lia na ye na ekenge. Oloy bon point. Mutu lokola nani eso. Na bokechu, na Zamaïl. Donc na oyeba te ya koyeba mutu. Te kotala kaka boy mutu atala intelligence makasi. Ah, eza pasi bango ni bazara bato maile bango mbale hein non. bango mbale bazara maile. Bokechu aza utilisé par Yesu. Soko moni même ndenge batelemaka. Na ndenge na ngasuda. Aza utilisé par Yesu. Bokechu aza utilisé par Yesu na non parce que yende alubakate, yende afinga, yende alubaka mona Yesu afandika nye azotala naye. Aotala naye. Est-ce que Yesu aza congolais? Toyebi po bakufa baza bato ko bondela te tala gouvernement biso bondeli bakuluna ezu bakuluna ke soi-disant nalobaka na yebite sur na radio na mukomususu awa tangi bandaki nalobaka bien nalobinga bato bazu bango bakuluna bake ko tia bango na basala bilanga mais non eza lukuta bilanga te bato na ba protéger bato wana bake ko sala bango information bake ko former bango ndenge ya koyiba. Donc comme beaucoup de confort ou repese musata ke sa bilanga za mutu ko boma kuluna za mutu ya ko boma mutu nyonso asimbi munduki muyibi nyonso oya simbi munduki abeti mutu masasi mutu akufi bakosila kokufa kaka na masasi. Okay. Et puis batwana ba changeaka te même guerre ya est il faut ko kanga batwana nyonso batana kati ya gouvernement ya Chilombo aza sel aza na mutu te akoki ko gagner te na akoki ko gagner bato na mukolo moko te yango na zo senga na ba congolais. Est-ce que zo na ngamiki très bien toyoka très bien na zo senga na ba congolais ba somba bino na ba payate. Okay. Et puis naza fanatique ya Kofi. Ah OK. Nazaka penza fanatique ya Kofi makasi. Nanda kunanga na beta kanze monu ya Kofi parce que marka kanga. Ezaye na madulu system. Na beta kanze mona. Personne n'est prêt. Personne n'était prêt effectivement. Voilà. Personne n'était prêt donc 5 dates d'affilée complètes dont 2 dates le samedi le jour même 14h 20h45 donc mission accomplie, c'est historique. Merci à tous, merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde, merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena, on a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nini Okolo pour la GTM Yadajou pour la Congolais. Oh, c'est un message fort. C'est vrai que on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours de collaborer, mais en tout cas c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. La loi a changé en 2026. Aujourd'hui, on est obligé de passer un examen civique pour obtenir la carte des résidents. Dans cet examen, il y a 40 questions sur l'histoire de la France. Chez Sekir Academy, on va te préparer bien pour obtenir ton test. Appelle-nous, prends ton rendez-vous. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides,
TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance dans la considération. Bonsoir, Nabiso. Merci, Ninge Bozé Belé. Bozo continuer à s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso sur la Vérité Studio. Merci pour la confiance. Wana Bopé Sabiso. N'engane Sabino que tous en a fauteuil jaune nakata sur la vérité. Tous en a 100% analyse avec Miguel chez Miguel ma. Et on tout ça là, on a évité Nabiso autre bon analyse, mais éviter Moussous P na fauteuil jaune. Et puis chez Miguel ma la chaîne YouTube P tous en a ba concept Moussous sonné n'ebise bo s'abonner kuna bo hésiter si vous plaît. Tout ça là concert en France, tout là concert en Kinshasa, ou toujours communiquer, tout rappeler, moi de la femme, vous avez clôturé, et pas à Mama Si, Cindy Le Cœur, femme de Kofi, au lomi de rendez-vous, le 28 mars, Narata Kinshasa, baniko tout, vous avez kin vacances, vous avez Angleterre, vous avez Suisse, vous avez Belgique, vous avez France, Mama Si, après si, biso date pour la clôture, à moi de la femme, le 28, Narata Kinshasa, vous avez la place, Nabino Boya, on a bossé la fête avec Mama Si et accompagné avec Kofi, au lomi de. Le 4, le lot, Kalaming était jour, moi 18, le jour, le mois 19. Donc, tout ce qui est congolais, mourir à bonne musique, place, c'est ça, nous. Bonjour, à place, tout le 4 avril avec le padre Bilanga Loembo Ferrigo, la parce que rendez-vous, dans orchestre, au grand complet pour me banger un événement, les 4, donc, bonjour, à place, Nabino, bonjour, habillé, concert bel et bien confirmé, n'a qu'à Paris avec le padre Ferrigo, là, na accord arena. Bonjour, habillé, Nabino, s'il vous plaît. Le vieux Jossard New Kalong au rendez-vous le 24 avril Narata Zénith de Paris. Tout ça, il y a des sur la mourir bonne musique au Tanarabiso pour sur la place Nabino bois tout coutana. Le 24 avril avec le vieux Jossard New Kalong boya Tobina tout sepela. La musique tout au assez l'Arabiso. Rendez-vous à ne pas manquer avec Maestro Fabregas le 5 juin Narata Barcelone. Donc le 5 juin Narata Barcelone, Fabregas a comme histoire pour la première fois banda musique nebisu banda Maestro Fabregas a comme histoire nakati ya Barcelone le 5 juin na Barcelone ba mourir bonne musique ba parisien ba na Bruxelles ba na Allemagne ba de quoi Suisse ba de quoi Amérique pe akin direction bisonio sur le 5 juin na Barcelone donc mon aningi Fabregas a comme histoire à rumba pour la première fois na Barcelone concert ya rumba BTP VIP en confort ça la danser donc bonjour à place Nabino pour na Maestro Fabregas Inosbi Molodo leader rendez-vous le 31 octobre na Katia Arena Grand Paris to singina bandiko tout botala rabiso sombela mwana no billet sombela chéri no billet sombela papa no billet invité à mon live incroyable à Inosbi pour la première fois à Paris le 31 octobre avec Molodo leader Inosbi. Bonjour Kanga la machine de guerre. Bonjour. Oh là ta casquette. Il va casque vraiment. Bon, na tia casque wapi. Mais on dirait fort César. Ba monaka parce que balobi ke kangala sa kola. Zobo zono ningo sala. Balobi o kangala sa kola botala. Zobo zono ve mo s'il te plaît s'il te plaît. Kangala machine de guerre. Hein? Force tranquille. Vrai non, naza entraîné par Beljo ba bengi Bebron. OK. Na kota okola avec maître nangai Tela Wingi au Rocher. Et premier sergent-major, cravate, ceinture noire, 5e dan, na Kotakol. Naza vrai. Tant on a l'obaka parce que naza vrai. Mikenem.
naza soda bien formé. Ça se voit, ça se voit. Naza soda bien civil, formé. civil aro saralo na nzela te. Boko pesa nga jini suko parce que bango balobaka siko talaka ndenge naza boy. Soko na lobaka naza kanga la machine de guerre. Soda pena bien formé. Tu formé. le tout revenait seul. Ah ouais. Ezanga. Ah ouais. Na betaka tolo parce que na yibi musala nanga. Eza lokola grand poète un star na biso ya munene Koffi Olomide ayebi musala yango alobaka. Donc nga pe na yebi musala yango na lobaka. Soko na telemaka mika nyema soko na lobaka na telemaka na belelaka ex-phase na belelaka bana Congo parce que na yebi. Naza sûr na musala nanga na sûr na force nanga na sûr na makambo nanga nazo sala. Très bien. Vous comprenez? Donc nazo na kogia te ke na sala biloko moko ya kokanga makanga po na sala ba vite nga nazo na veri na idée oyo nga na yebi oyo salama oyo zo salama nazo pesa na bana Congo. Vous comprenez? Voilà. Soko moni mutu ayininga pona kata soko moni mutu ayininga aza muyibi ou aza mwasi ya muyibi ou mama ya mwana muyibi. Vous comprenez? Assassin. Ngai armé nanga na sala na tikala ko joyelo kwa mutu na botoli mutu loko te mais na sauva batu. Nga na sauva batu. Na sauva ba Congolais. Vous comprenez? Na ndimi ke baninga na ngai ba sodo bazana motema mabe ba kubi ba assassin na groupe mabe ba na ndimi ba betanga masasi. Pour na likolo ya peuple congolais à l'époque. Yango nde kumbanga na koma na mboko. Mais naza na mboko naza ngala ngai bien. Mais naza l'aise. OK. Ndenge nazaki na mboka na ngai. Yango mona nazo na kolela mboka na ngai. On a tia discipline na mboka wana. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Tozala vraiment na analyse ya mukolo lelo tout autour ya musala oyo sali ya Kisoda. De retourner tout autour, il y a sécurité à Congolais, de retourner tout autour, il y a Soda, les lois Zanani, beaucoup plus Makambo, il y a dans le domaine où au sali. Qu'est-ce que au sali bien pour un retour, à l'écoute, Radio Mangembo, Radio Kinshasa, à l'écoute, Radio Zaïre, ouais, qu'est-ce qu'ils ont bien pour un c'est bon, c'est bien. Et bien, ça m'a payé tout quoi. Ouais, bien sûr, je pense. Je pense. C'est bon. Très bien. Mais santé dans Denis, ça date, ça fait presque un an où tout le monde était dans mon lieu en forme, dans ma cassibo, dans un esengo. Nzoto ndenge nzoto. Non, nzoto, ils a bien dans mon moningai, na ngolo, ya nkolo, oyo, atia biso na mukiri, atina biso na mukiri. Donc, vraiment, naza bien. Ok. Oza bien tozana pasi na motema na musala oyo sala ya kobatela ba Kinois na kati ya ville ya Kinshasa ya kobatela même ba Congolais obanda uta province ba ekoteka biloko na bango na Kinshasa ba teki bazwi mbongo batie na sac bazongi nango na ba province na bango mais lelo oyo ndi na oswa na oboyo scandale oto salama na ville ya Kinshasa ba Congolais ba Kinois je sais pas so baza ba nani ba bijou na yi moto abongisaka ba bijou moto atekaka ba bijou ba kotele bien armé ba beti masasi ba botoli ba bijou na ville ya Kinshasa à part wana makambo belé zo deka ya somo pona premier insécurité yoza makasi na musala na osala yango na kasa Kinshasa eloko nini oyo esila rati ti lelo na moi makasi koya ko botola moto biloko na ya zukaka mbongo ko botola moto ba bijou po na suka nango suko bete isusu masasi nyonso wana ezoleka na ville ya Kinshasa na 2026 ya lelo oto sala ma 2 jours passés ozo analyser nini sur ça Mikeniema omoni iloko zo sala nga souci yango wana parce que na yebi Kinshasa bien na yebi banani bazo sala biloko wana biloko wana ezo sala mana Kinshasa ezali na organisation ezana bato bazo organiser ezana bato bazo organiser Mikeniema ezana mbala liboso te pona biloko wana esalama beaucoup ça manette bien vanisa bena manette no bien OK
Ok. Ouais. Donc qui bandu comme il est londi baso boma ba congolais pour na bien na bango pour na biloko na bango moko. Eza eza circuit bien organisé. Eza ya kala, eza ya lelo te. Ok. Bongo balinga ba bomanga pona nini. Balinga ki ba bomanga pona nini. Soki radio na yo ezolanda na monde entier. Bazolanda biso partout ndeto. Vous comprenez? Nazana ba mama mususu oyo bakenda kolala na église na yebi bango te. Tango bayoki babetinga masasi nazana kisantu bakeye kosala kaka réveil bakeye kolala réveiller na église likolo na nga na yebi bango te. Mais mukolonga na bimaki nzamba asala ki likamwa nga na bimi na hôpital asali ina nesi mwana bimi pona ya na komi na victoire na kiti na voiture pona voiture ya lemba ba mama wana groupe ba uti pe ngambo bazokatisa bagangi na kati ya victoire balobi tala mututu salaki veiller tala yona liboso na biso ba mwana ba yembango ba fukami liboso na ngai ba bandi koloba yango na kendaki na radio ya liboso na ngai ngara yebaki te nazangi na babeki mibale na liboso na ngai na sake na ngai ba memelinga na leki ya kambaka muzungalero wana azali ko charger na parking ya victoire. Ok. Zomona la miso ya Tete Kazadi a uchipoto aye tuzo so na ye ngana bimi na hôpital. Donc pour koyebi soke eloko ne bandi lelo te ya okotela batu na ba boutique na bango ko beta masasi ou bien ko kulongola batu ba chaînette ou bien ko beta masasi na nini na ba changeur et bandi lelo te et bandi kala mezaki na ba organisateur o bazo organiser vous comprenez ezaki na batu bakunzi bazo organiser pardon bazo organiser bazo équipe ya ba soda ezalaki ya gaz civil ezalaki ya BSP ezalaki ya Sarma ezalaki vous comprenez équipe ya SETAP ezalaki mais équipe ya ba civil ezalaki yango na monaki ba mususu bazalaki ba civil mususu na Kaluka okuti Paviki okuti Gozo abazaki na ba groupe na bango okei na Njili okokuta Chemechan Songo na ba groupe na bango vous comprenez. Donc chaque zone ezaki na ba groupe na bango okei na Matete okuti pe bazakuna nani disait ba beauté azalaki pe na ba groupe na ye vous comprenez azalaki na ba groupe na ye mais solution ni obino bondo sala kala yango na lingi na koma pona yebisa bango solution tozali kosala pona okanga miyibi so babomi mutu la ville ya Kinshasa babomi mutu ba lever mutu babomi mutu ba yibi mbongo ebele na série na bino sira mobutu suka mutu na fo bokanga ye mais na lelo bato babomi mutu bato ayibaka te azoteka ba bijoux na azo se débrier boyebo yibi bo beti lisusu masasi po bakanga bango isolo ezo yango nga bengela kiolo na lombango papa. Donc, il y a des problèmes, il y a organisation, il y a sécurité dans le Kinshasa. Okay. Organisation, on a écosana na banane. Oyo, bakoui kopé sa équipe, oyo bakopé sa bataillon de recherche et de renseignement. Nengo tozalaki, babengi biso unité 8. Donc, babengi biso BCRS. Donc, tozalaki protégé par Batouana. Oyo ngana kotangelo lelo. Tous qui protégé na ministre intérieur, tous qui protégé na ministre de la justice, tous qui protégé na commandant ya Ibiso moko babengi Aigle 1 Bolozi. Vous comprenez? O ya zaraki commandant ya commandement ya ville ya Kinshasa. Tous qui protégé pe na gouverneur ya ville ya Kinshasa. OK. Protégé par rapport à quoi? Tant qu'on vous a protégé. Tous qui protégé par rapport au Yaboui. Au moni voleur mais armé. Na loi ya mboka oube na livre militaire oyo biso bakangala totanga soki aza na munduki abeti azali condamné à mort soki abeti pete azali condamné à mort mais a pointé yo ndenga naza bona ju munduki na pointé yo yeba ke soko bakanginga nazali condamnation à mort na koleka na exécution. Très bien, très bien. Na koleka na exécution direct. Batouana baza bato ko sambisa te.
ndenge bango bakei ba botoli ba beti mutu masasi likolo ya bijou na ye. bijou na ye. Est-ce que bino bolokanga mutu wana bokene kobondela ye po bozwani? Bokobondela po bozwani. Parce que bokangi ye jamais biloko ya bato wana komona na pe normal po bosambisa ye. Bosambisa po bozwani. Mutu déjà kufi. Mutu asa kufi. Les chefs ont attiré sur les gens. Tozo kende oyebi kenda koyo to keno kanga ba voler me armé. Hotel o tozo kota po to kanga ba voler me armé. Oyo nyonso akosala kaka mouvement azate. Toko za la tir premier. Toko tikela bango ba za la tir premier te. Parce que bango ba sali tir premier biso toko sala eloko liboso ezanini to se papier to zuka ba couvert. Et me bango ba keiti. Mais biso toko tikela bango tante po to kei kuna consigne ya okeno kanga mutu anyongo te. Toko kanga assassin. Assassin za lokola ennemi de guerre. Toko bete masasi po akufa. Toke na esprit ko bete masasi po akufa. Et puis tango tozo bete masasi akufi. Et pas ina bango. Matange kusala makate mukolo moko te. Et puis baza na droit ko lele bembe wana te, baza pe na droit ko zo bembe wana te. Donc na Zaire ya kala. Na époque ya kala soki bobomi bandi, bobomi criminel. Donc matange sala makate na famille. Ba la droit ko lela mwana na baka moyibite. Non, baza na droit te. Kenda ko lela na kuku kuma na yo na sambetu kuna. Ah, oui. Yo ko tira biso matanga wana po ba miyibi ba susu na quartier wana ba sala ni ba ko sala embrouillement. Na ba peuple bazawana parce que muyibi matanga ya muyibi eza matanga désordre. Po bango bazaka na désordre ba vanjaka mabe. Bango balinga ko l'exacte baza fort. Contre ba policier, contre ba policier, contre ba soda, contre ba soda, contre bema oyo ke aza contre bango, même civil aza contre bango. Bango aza contre ni. Vous comprenez? Kamata matanga ya voleur mais armé et assassin. Pesa ngo autorisation balela yango boya wana te bokoyoka ke bibembe musu eza na kati ya ba rigole bato bakozoka bapota tu vois assassin zandengo wana mais lelo oyo est-ce que ba assassin ba travers pe na ba policier quand même ils appellent un secteur ils appellent circuit d'auto c'est biso ils a circuit mobimezala wana que lelo to ki ndo yiba place boy. Donc binota boyi to beti boyate intervention yate ce que goya et après inebiso za derrière tout longu est-ce que ça arrive aussi ba collaboration ya ba bandi na ba policier na kata ville Kinshasa? Ouais oui, j'ai fait cette enquête là et puis na kangi pe ba policier na kangi pe na ba konji ya ba soda na kangi bango capitaine Mopolo azalaki nani capitaine Mopolo na l'époque azalaki chargé. Il y a bataillon de réserve, il y a ba garde de corps. Na Kankokolo. Bana Kankokolo, bana Kishasa, ba soda bazolandanga. Azalaki kozala na équipe mobimba. Mais yé lokola bazako ya poto awa. Asomba bakagulu babiloko ebele apesa bango bazobima nango kuna. Bazoko no botola ba mituka ba voiture pona kokotela batu ba sœur, kokotela ba famille ya bana poto bazotinda ba mituka na bango na ba famille na bango. Bango bazoko no kotela ba ndako bazozo ba bijou na salaki enquête moko na yebite lokola bana na radio no mingi peut-être bana bandali wana mwasi na ba kotela ki ba beta ye masasi. Azaki mwana poto awa. Ba beta masasi na ndako na ye. Ya uchi poto aye na ba bijou ya baninga na ya sombaki. Na ya ye moko azali koteka bijou na Gambela mais bake ko kotela ye na bandali babeti masasi zui directement na mbetu na ye mwana na ya bébé alalaki etoboli mutu ya mbetu na ye ozona na ngai peut-être soko alandi nini oyo mbe famille na bango bakosala ba témoignage ya makambo ngana zolo ngana lobaka likambo eza vrai oyo ngana sali oyo ngana moni yango na partageaka na ba congolais pour ba comprendre parce que eloko ni esalaka policier a travailler na bandi ezaka pona ba raison ni pas sinzala bakabola mbongo wana non ezali kaka policier te même ba soldat nene ba commando ba nani tout ça donc ezali pona nzala te
mutu azaki muyibi akoti na armée aza na facilité munduki eza ofele aza na facilité mpo ya kobimisa manduki mpe akei kotekela baninga aza na facilité bakende batala biloko ya poto eyaka awa bake babenga yango bakolia titre bake kolia titre na bango ozo comprendre poka balongola babiju wana basala nasalaki enquête mosusu ya mwana moko ya Selembao azali awa na wasi ambiri ayaki na bavoiture moko boye aye na 3 voitures bake okotela ye bake okotela ye bana Selembao bayebi yango bakoteli ye ngai mutu nakende kokanga biloko na ye na zongiseli ye mais tant que na poto vraiment merci beaucoup moi na wana yambaki nga na poto mais il a fait ce qu'il voulait faire pour la ngai ti lelo soko amoni ngai asala kaka ba dégâts pour la ngai vous comprenez donc eloko nyoso ya malamu kosala okozwa lifuta nango mais eloko ezali na sécurité ya Kinshasa po esila po esila sécurité pour esila etikala rien ezali kaka bato nga nazotangela ministre de la justice ministre intérieur commandant ville ministre natangi ya justice déjà ya justice ozo comprendre et puis gouverneur de la ville ya Kinshasa bato wana bakangama liboke na commandant ville bazwa décision moko kaka basala équipe de recherche et de renseignement. Ok. Et s'il va payer ça, on fait vert. Tout est. Ma pèse on fait vert Yakoboma. Koboma, attends la montée Koboma yi. Vous comprenez? Et s'il nani criminel 0. Allez, Croix Rouge, kendo kunda, l'État kunda. Soko famille n'inga kendo kunda na bibembe ya ba cimetière ya basasa. OK. Na salaki enquête moko boye ba garde civile. Garçon mo ba benga ye mvenda. Azalaki ndeko ya nani général Baramoto. Mvenda. Azalaki ndeko ya général Baramoto. Batu ndena zolo babo basuta ba yebi ba garde civile ba yebi. Vous comprenez? Mais bazaki na équipe ba yaki tina woshu ba beti masasi bazui bambongo ba saki ya bambongo ba tiena pick-up ya nini wana bango bazali na formation na bango na joli site ba ko na joli site mais ba yé ko sala chimvundu na woshu bazwa mbongo ya ba mama wana para ramasser alors tango ba beti masasi muninga na bango a raté ko kota na mutuka na bango bamonika moninga oyo akolevese bango ba beti masasi ta akufi sur place atikali lokola changeur ba changeur bakomi kolela moninga na bango wana soit disant aza changeur mais azaki na changeur te azaki muyibi mais si likamango esalami na yeri esalami siko na ba 10 heures siko ba chef nyonso Baramoto azalaki wana commandant ville ya Bolozi na biso azalaki wana na Maindu bazalaki wana nani Nzimbi ayepe wana bayi kotala ndenge masasi betami na woso bato bakufi vous comprenez mais ngana wuti ko récupérer na le voleur mais armé moko na Jules Brasserie. OK. Na zoya na ye na komi directement na na pomatete na zu message bazo luka ngai na motorora bazo benga ngai na général oza wapi to bengi yo awa danger ezali yo monanité oza wapi ndengo ozali passe ozali le cas directement na boloko yo moko na corps de garde na kotoku mais surtout kinga na bimi et bembezalaki na se na bimi na cortège na ngai na 3 voitures na uchi ko récupérer ya batu o tozali koluka na ba vorel na kati na komi na pese lusako alimi na ngai net était où na la bino mon général na uchi ko récupérer ba voiture nto koluka na nini mais nazaki musika to ko solo lango na bureau abina nga tale bembe ya babomi changeur na ye na tali bo na zongi na koko crier devant batute tango na zongi na che maboko na nini na nini na sac na nini na teni na ye lamba alataki natali na moni ke eza carte militaire
mais na ko bimisa ngo na miso ya batu te vous comprendre na bimisa ngo na système na ke pas général na biso na lito mais muto toza koluka ye wana ti donc c'est que baninga na ye batu babeti masasi parce que a raté ko kota na car donc car ne na za na ngo déjà donc abilanga c'est vrai na bi oui ye o groupe ya venda ah ouais moko na bango ye wana abilanga non kangala ngabi mo général vrai car ya ngo na bureau ale na bimi wana na démarrer car na cortège na ngai na ke na bureau na tiki batu wana na yebaki place na kozwa venda nazaki venda azaki siko kozala omoni azaki kozwa mwasi ya mwana ya premier sergent major moko na matete oyo pompe essence lopango ekangami na pompe essence ya matete soda moko aza kozala wana mwana ne ya mwasi mvenda azokendelaka ye kuna ngai bi tokozwa ye sikoyo wapi na wika wika ya matete toko piéger na wika ya matete na ba 22h aye ou na voiture na ye yenga azaki koya na voiture aye na voiture na ye ou akomi agare azokota na porte totali ye wana tomelami akoti avandi asutuki biso pe ali na telemeli na bi soko bouger na basuda na ngai nayeki na petit mo babenge Arijana mwana ntuka ya équipe na ngai donc caporal wana atie double Nelson atie kraka na basi na azaki na bango totie bango na mutuka to bimi tokei je comprends donc to komi a panzi garde ya makamu nyuso yango nazo yebiso ki secret wana kangala machine de guerre yebia bato pe bayebi bango bayebi secret wana oyo nga na sala na bango bazali bavandi na Kinshasa wana basala kate parce que armée ou bien musala na biso ndenge toza kosala lelo soko sali yango kuna bato oyo bazali lelo bakonzi wana bakosepela nango te baza na pui na nsima te oyo ekoki koencadre bango bango mpe basala bamibomba bachange baunité bakota mpe na baunité oyo mosusu babombana balata kazaka ya koba kwa ozo comprendre mais lelo oyo soko bayoki ke kangala zongi azali président république Fatu Beton alobi kangala olobi pe mingi tolingi toyoka yo tolingi tomona yo ikanyem na minga koloba te nga na moni ko 6 mois c'est trop Kurune Rosila bakimi bakobima criminel bakolimo na ville ya Kinshasa oyebi tous les criminels bakima ngai bakima bolozi bakima BCRS na biso bazonga na bango kuna bamusu bazana mikanda bakenda kusala kukuna akeya sanine kukuna zongi ne pe na poto avandi oui bazali oyo bamusu to mona na bango na bachateau rouge bazana opesi mbote bamusu mona bango na place yozo sala mingi na mona bango nazo mona bango ba place nga na sala ngape ki sécurité na tika kate na zaka ko sala ka musala donc na ba place nga na sala ya sécurité o mona ya koti na tali ka boy oh grand frère aliki oyo na yebi kaza criminel ngabi mwana ya koma boy vie osala biso bien to koma bien surtout ya kuna metukufa kuluna ute osala na braza ba tumona ba kuluna bakota tina ndako ya mokonzi moko babomi mokonzi wana po bazwa soki mbongo bazali nango posa mais l'état etelemi bapesi mibeko ya koboma kuluna ya kodénoncer kuluna lelo na braza histoire ya kuluna loboma asute bakimi mbangu bakatisi babato bakoti zamba kuluna si bango po bakufa baza bato akobondela te tala gouvernement ya biso bondeli bakuluna ezu bakuluna ke soi-disant nalobaka nayebi te sur na radio na yo mokomosusu awa tangi bandaki nalobaka bien nalobi ngabi bato oyo bazu bango bakuluna bake kotia bango na basala bilanga mais non eza lukuta bilanga te bato wana baprotéger bato wana bake kosala bango information bake koforme bango ndenge ya koyiba donc comme boko na confort ko pese musata ke sa bilanga za mutu akoboma kuluna kuluna za mutu ya koboma mutu nyonso asimbi munduki
moyibi nyonso oyo asimbi mondoki abeti mutu masasi mutu akufi bakosila kokufa kaka na masasi. Okay. Et puis bato wana bachangeaka te même opesi bible aza na 6 mois ou bien na yini ane na bible wana akodepose bible akoboma mutu kopi soko ye akokende koboma. Eza lokola ngai makile ya kisoda eza na kati na ngai nalelaka kaka nazala kaka ti lelo nazolelaka nazala soda kaka nazo se montrer makila na ngai kisoda na ngai nazo montrer yango ndenge bango pe baza eza elengi na bango se koti na makile na bango. Est-ce que vous comprenez très bien. Tout comprendre très bien. Na idopesi ba konzi ba sangana ba pesa ordre na équipe moko oyo kozala ata bomi a osala prison te. Non, mais équipe wana ekozala pe na ba consigne. Okoboma mutu bibombela te. Po mutu aza exagère moko boma kaka bolite. Est-ce que vous comprenez bien? Très bien. Yesu na kata équipe wana soko yo bomi mutu ya sali likamo mabete. Bakoboma yo pete. Biso beto kozekte yo. Loi il faut izala bongo. Tozana no na tango ya démocratie. Omoni mboka na biso. Eloko ba congolais ba comprendre te tozana démocratie te bande ko na ngai. Bondi mate démocratie na ntokoki yango te. Tokoka démocratie ndenge ni biso totekaka mabele. Mutu mboka neza na démocratie akokala koteka mabele te. Akoteka ndako. Okay. L'État mutu akotonga tekeli ye. Yo zana mboko basi batonga osoma mabele omoni mutu ayeke kosoma mabele ndenge bosala publicité mabele za waboye ezaka 1500 2000 non bakotika koloba ngo te mabele za ya l'État zana azayo azaye azanga azabano tozobota bakoko bazobota yo koteka mabele boye ya yo mutu sala mabele à part Nzambe, na c'est l'État. L'État ensemble, la biso nyonso. Yo komo teka mabele le bio, mabele na ngai. Mabele na yo yuta wapi. Yo moto sala kango. Na yamboka la point de vue non ngina yoka par rapport à citation de kana est yamboka na biso lelo boka eza divisé par deux koto kuna mususu président Fachi aza président zo dirigé koto mususu eza dirigé par colonel Nanga. Donc nengena oka point de vue na par rapport à citation ils ont le kana mboka na biso surtout na est et mboka na biso parce que ça date ça fait 1 an et quelques donc j'ai chance sur ça la émission te lokola mwana mboka lokola soda maramu nyo sozo mona na réalité ya lelo oyo le kana mboka na biso analyse des années lokola soda lokola congolais mais makambo eza ebanda ikarata makambo eza ya lelo te est wana eza lelo te Mobutu akoti akuti est. Kazavu bazalaki est ezalaki. Tu vois? Mais ezali problème ni. Ezali problème ya biso ba Congolais. Ngai message na ngai tango yo bengaki ngai, obenga vie yaka ngabi na ko ya nde. Bon tango na ye. Na yebaki déjà. Est. Ezali ko bandi lelo te. Et puis na ko pesa ba Congolais nyonso. Chaque Congolais landanga bien, s'il te plaît. Congolais, oh yakobo ya nga na koloba na ye, oh na koloba lelo awa. Aye barake un jour akomona réalité nango. Un jour akomona réalité nango. Akomona réalité nango ndenge. Congolais azalaka guidé par les étrangers. Likolo ya mbongo. Congolais basombaka ye likolo ya mbongo. Guerre ya 80 jours Mobutu asala. Asala kango na ba Rwandais. Asala kango na ba Rwandais te. Bolandanga bien Congolais, bo fongola penza matoyi, bo vanda bolandanga bien. Guerre ya 80 jours Mobutu asala. Est-ce que nana yebaki ke guerre wana linga bakanga Mobutu na maboko ba pendre na ponga zavu. Ezali guerre de revanche. Batu basala guerre wana bazalaki ba Congolais. Bumba mo so azalaki na. Colonel Mapa azalaka nani? Tsikeva azalaka nani? Est-ce que vous avez l'angaï? Très bien. Nous avons une réalité. Ce que tu as vu, la réalité, c'est que moni biso mabe. Et biso zaga ba soda.
Toujours mon biloko nyonso wana. Mais tant que Mobutu ye moko atelemaki akei akangi bango nyonso. État major nyonso ezalaki kuna alobi bon bino ndenge bozali awa bokota na avion na ngai bakenda na bino apesi consigne abi eluki kenda na bango tia bango na première cité coffre bango kuna akangaki bango nyonso bino nyonso bakongole boyokaki bakangi bango bomonaki bango azwi bango yayaki na bango atie bango na guerre esilaki communication ekatani guerre ya est il faut kokanga batu wana nyonso baza na kati ya gouvernement ya Tshilombo aza sel aza na mutu te akoki koganye te na akoki koganye batu wana mokolo moko te yango nazosenga na bakongole est-ce que ozolala ngai mike très bien toyoka très bien nazosenga na bakongole basomba bino na bapaya te ok bapaya nde bazosomba bino eloko nini kolakisaka nanga aza kongole ya tata na mama oyo akozala na pasi na motema na ye eloko nini ekolakisa biso parce que botikala koyeba bakongole mutu nyonso alobaka eswahili mutu nyonso alobaka eswahili aza mutu mabe il faut kolia na ye na ekenge olobi bongo po ani mutu nyonso alobaka swahili aza mutu mabe oui il faut mutu mabe po nani kolia na ekenge aza de côté exemple typique ok Mouzé Kabila c'est un Katangé non aloba swahili abotami kuna asali révolution na baninga na ye Katangé bakei na Angola babundisi Congo babundisi nano Zaïre à l'époque bakimi bakei na Angola bakomi basoda ya Eduardo kuna bazobundisa Safimbi mais tango Mouzé basali guerre ya 80 jours parce que Mouzé azaki na kati la guerre ya 80 jours azaki na kati bango nde bazalaki lokola ba chef ya guerre wana mais bayokani na bakongole na biso babomba baoyo na uti kotangelo bakombo wana ezoyokanga bien basali guerre wana bakanga Mobutu bapartage mboka wana po bapartage mboka mais basose bakongole na mbongo basose tala bato na tangeli wana babomba bakolonele mapa bambuya ngandu bato nazotanga wana mike mba msuzu yo ere wana msuzu botamina nte mba msuzu oza bébé mais biso tota basoda lero wana biso bakaporal kaka basoda ya bisoda kenda bandi mbango mais tellement lokolo ozana bakunzi kaka pembeni ozomona makambo ndenge ezoleka yango nazo transmettre bino po bakongole bo comprendre boyeba epai moto ozosola na ye parce que moswahili aza moto akosola na ekenge sola moswahili na ekenge ye moko Mouzé Kabila yende mutu baponaki te na bapoliticien na biso oyo bazalaki na Zaïre po azala président kuna te papa ya président na biso lelo oyo papa ya Fati na bapoliticien na ye basalaki cope na Mbuya Ngandu aza kovanda na États-Unis yende mutu alingaka azala président kuna na Kinshasa ezalaki Mouzé Kabila te nazofongola bino bakongole po bocomprendre ekomi Mouzé Kabila ndenge nini ekomi Mouzé Kabila boyi na koyebisa yo okay yango nazokende na yo mpona lobela yo ezalaki Mbuya Ngandu mutu azalaki président Mbuya Ngandu mutu asalaki recrutement wana ebandaki na 1999 bazorekite basoda oyo ya kala oyo bazaki na kati na baunité soi-disant bazokende États-Unis ozo comprendre ke baki kozwa cours
or que bazou avion ba pesi bango pena bien organisé ba pesi bango na ba veste ba nini ke ba ke kono wa avion jou bango et ke bango na S et pas base ya mbuyangando ezalaki na batuna ye bandambu ya bamasuwa na ngai bakenda kuna bato yo ngai naza kokanga basoda oyo bazaki kokima ya BSP ya gaz civil ya Sarma soko akimi akende na est akokota kuna na armée wana ezaki musée déjà basi ba déposer na 80 jours tango to gagnaki bango basi ba déposer bango na oyo nani Mbumba Natayel oya Muyombe omonaki Mbumba Natayel ayaki na palais du peuple achoma boko likola bingai na tiki guerre musée pe a comme un commerçant. OK, vous comprenez? Mais tango ba déclencher politique na bango ba découvrir ce que eloko ekomi bien sans que ba yebake James Kabare azo préparé coup. Tango James Kabare yebike musée a komi kozwa dekona bango azo sa ne commerce ti na Zaïre. Vous comprenez? Abia ku eko sala bien siko ya musée ndeye to kotia ina kopo. Pour biso to zwa Congo wana bien. Très bien. Et ça qui bien tracé. Ba utiliser musée. Ba utiliser sikoyo musée. Okay. Même avant ba utiliser musée ba bomi mbuyangandu na escorte mobimba. Tango aya kiti na Kigali azumi tukana ye pour akende na base na ye ki notala ba soda na ye. Déjà ko PC Salamaki vie ayebisi asombi déjà armée ya petit na ye Joseph. Vous comprenez? Asa joaki biso to suju consigne to ko bundate. Boti kaka BSP ndenge za kuna soki makambo ne salika ba reculer sima renfort e kende shooter. Vie ayebisi général ki kopo oyo ezabo général ndimi yango ndenge na uti ko yebisa yo. Ozo comprendre ndenge na uti ko yebisa yo. Alors sikoyo tango BSP azui ba choc kuna alinga replier akotia wa vite biso to kosimba so mundu kite to kobunda na bato na to tika bato na baya basi babomaki mbuyangando kuna na escort na ye oyo alinga kazala président yango mona kitango musée aye azui mbango kuna net muto alungo na na kimbancheke mbango tina pongo zabu to bunda kite alungwe kuna mbango nga yaki abeti masasi na nzela moko te tokenda ko bunda te pechi oyo Saddam abundani ko kanga mwa ba soda boyeboye apesa bango bilamba ya sikana manduki apesa bango bambongo wa corrompre bango pour que bato na bakota te ba soda soko baye bavandi na Kingasani bazomela masanga wana na bar ya Kingasani bakeni bazu avion te bakeite Muza yeti aye ko koma na Kinshasa tanga komi na Kinshasa sali mbula boy asali mbula boy akofi mérité banani babomi katangi mutu abomi nde kunaye et musée tango pe bapesi musée asali popo mona ke katangi aza mutu mabe pour nini na lobi ke bino il faut boza la tension de Congolais boza la tension ko sorola na bato baloba Swahili il faut yokola ye bien pourquoi na lobi ndenge wana parce que tala mutu lokwa musée ya yaki na baninga na ye oyo bakendaki na ye refuge na Angola tango ya ju pouvoir pourquoi parce que Rwanda azaki na munduki ya solo te batu bazaki na munduki ya solo eza baninga na ye pourquoi kangaki bango atie bango na Kapsapa pourquoi ba mususu bazongaki na Angola ya koti na ba nini ba Rwanda tango koti na ba Rwanda biso batu zaki na Kinshasa na bino ba Congolais bozaki na Kinshasa mutu mo wa yebisanga te ke vie na biso Tshisekedi wa Mulumba papa na biso akendaki te ko epa ya musée parce que ezaki en direct biso no sozo landa ndenge Tshisekedi akei na grand hôtel pour akutana na musée abenganaki atindi ye akende epa ya nani epa Rwanda nani James Kabare et musée aza ko répondre biso no sozo landa na ba TV na biso na ndako
abi tango mwana oyo nani olenga nkoyi abimi aye na porte ayebisi ye po mutu azokutana na musée ezaka olenga nkoyi pourquoi azokutana na olenga nkoyi parce que olenga nkoyi azoloba Kiswahili parce que azaka tange parce que aza botama na kuna ou bien ndenge nini tu vois ayebisi papa ayebisi vient na biso Tshisekedi ke non papa Moze alobi kende kokota na kende na bureau ya nani ya James Kabare. Est-ce que James Kabare a droit akende kokutana na Tshisekedi amu Tshisekedi amu lumba kende pas James Kabare mais ezalaki en direct ba bomba ki biso te ba congolais. Est-ce que ba congolais bino ba zosumba bino pona mbongo eloko bino bomoni na miso na bino boye bozo mona bazo somba bino na mbongo lelo me mbongo etikalaka te ba papa ba mama mbongo etikalaka mbongo mutuka ndako ekendeke te pa okokende okokende kaka ndenge oyelaki okozonga kaka ndenge oyelaki ozana eloko ya mokili oyo ata moko te me tango yo kozonga ndenge wana bakotuna yo na moto atindaki yo na mokili yo ndimi kozwa mbongo bandeko no bakufa yango nazoyebisa ba congolais bolanda conseil ya bana oyo bawuti na ST bato baloba Swahili te soko zana bango zala ikenge message eliki série na bino pe amisi bano yemba bino bano boka ba général ko yemba ba général na banzem pour lelo ekoma nango est-ce que série na bino pe zalaka yo so ba yembinga te yo non ko ba yembi te mosala kombo Oso ki bayembi le bon micro s'il vous plaît. OK. Allô. Ouais. Oso ki bayembi nani Général Bolozi. Si. Oso ki bayembi nani bon tout le ba même Baramoto. Mais ndeni ba Général Baramoto ba yomo na sa face na ba yemba binoté na ba musicien na biso mais bosala kombo makasi. Lo sala ki bosala kombo makasi bongo pi ba kombo na biso to yeba. Non, biso bongo star ebanda na armée. Star, muto kombo ya star ebanda na armée. Armée muto sala film. Mais bino na ba Congo kombo ya star ebanda na bino ba musicien na bato ba betaka bal. Non, armée ndaza star koleka ye muto ayemba kanzembe. Parce que film onga na kosala na mboka wana eza film o muto akotanga ngona kaye. Et kokotsa mémoire na mutu na ye ndenge na zokotsa bino mémoire sikoyo makambo na zoloba est-ce que bino boye bien toujours ko ngande to yosolo bozo kango sikonga na zoloba ngo est-ce que tango ngai na zaki soda te ngana na yebaki makambo na yeba ngo te alors donc yango moneli ko na zoyebisa bino ke mutu asomba bino te pardon toza la biso nyonso omoni Mick eloko na webso président Fati soko tozalaki na yete soki Fati asinyaki te andima ke azwa bokonzi oyo ndenge bolobaka ndenge bato balobaka non bapesa ye kopesa oui bapesa ye bokonzi asinyaki me bato baboyaki kosinye basalini est-ce que ko yebisanga ba congolais mutuna na tuni bino bo répondre nga bato yo ba monaki ke andimaki asinyaki bisina sina ndenge tolobaka Mexico yo bino bato bosinyaki te bosalini bozo sala ba voyage bino ba politicien wana bosinyaki te oyo bosala propagande bosali ba voyage boye na poto boyebisa ngai nini momemelaki ba congolais parce que ngai songo nazalaki lokwa bino nayebi ke mboko na nga diama yali biloko nyonso yali mundele atekaka na ngenge na luka mboka moko epolenga soko na gagné mbala moko na ba contrat to sali na bango na pesi bango mundele akuboya te yo boyaki ke oko kozala complice na bato wana te osali propagande lobi
Non, andimi pona nini? Ako ndima te. Embrouillement, papa. Embrouillement. Bo memeli biso siko nini? Bo la biso ke force moko bumi. Ok ko bomba na place moko na sima na bino. Zamboka moko zolanda bino. Ndenge mwana ya mboko ya sali nani ya mukina façon. Tango a se révolter akei. Omoni makamazo sala. Tala makamazo sala. Omoni ngote. Mais bino bato e bolobi ke Félix azo teka. Boza ba politicien lokola ye. Mbongo efutaka bino na politique boza na opposition ezaka ya gouvernement o Tshisekedi apesa bino. Parce que bino boko sala bona sa boza na mbongo te. Sa boza na matière te. Mais siko bino bo memeli biso nini? Ba Congolais po fungola miso. Pardon na sengi na bino mo. Chaque fois na yaka wa na lelaka na ba radio na bi ex phase. Lelo na yeka kapona ba Congolais. Na kolobela lelo na ex phase te. Na zolo ba bino ba Congolais. Pardon. Ba somba bino te. Frontière na biso na Congo eza na maite na ba phase na biso. Ngai na kolungwa wa na kena ngambo ya muninga kuna na meni masanga kuna. Na koza pe na mwasi kuna na boti na ye. Bango pe bakboye pa na biso. Tozo beta na babal, ba samedi babal ya samedi na ba frontière. Mboka voisin. Tuke to beti bal. Nga na jouer équipe ya bana ya côté na ngai, na kena bango na terrain na bango na aller, na retour bango pe ba ye na terrain na. Ndenge to vivaka na ba frontière. À part wana na kala tozalaki bakonzi na biso nyonso ba ministre ba nani tout ba généraux baboti mingi na ba Rwandais baboti mingi na ba Burundais baboti mingi na ba tebele ezalaki ka ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neveyevite. Yaka, tokisina metro, chateau, daka yau. Daka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka amoni ndazabo asaka so minne lula metro. Paka abu kologo ya takuta kutamsanga. Isa tani ngaba ba nini? Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit
spécial baproduit oyo elongolaka attache tozolobela makambo ya matampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau mina ye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokitisa mabumu, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche voilà oyo evimbisa awa olevimba non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. oya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga mona même star na biso mona basi ya Rwanda baza mu Congo boye babota na bango or que basi ya Rwanda baza na mission aye okomona lokwa mutu aza eloko te aza na mission akufungula nganda na ye biso no stoke kuna na nganda wana ye azotanga biso mitu na biso yazotanga mbongo na biso azozwa mbongo na biso azozwa na makila na biso azotanga te basi wana ba danger baboti na biso siko bana na bango tala siko exemple typique sou na okoti sa yo mutu musu te akoli na bandali batonso bazomona akabole machete nana kangi congolais ni nakangi akaboli machete nani wana nanyo Francis Kalombo aza congolais akabole machete tanke ki aza nani machete ngo akabola ki pona nini lelo machete zo reni tolo bate afato konto kende wana tango ofutali na TV omoni batu ya poto o babundi na bango komba bo telemelaki Joseph Kabila alongo na kiti ya bokonzi bo telemelaki ba injustice nyonso yozolika na ville ya mboka na biso mais le tango omoni il y a des combattants ba décider ba soutenir Corneille Nangaa. Analyse nous ça sur ça. Ba soutenir Nangaa, ba soutenir Kabila en fait. Mais ba combattants ne sont pas des Congolais. Pour bâtir soutenir Nangaa ba Congolais. Ba Congolais. Ba Congolais. Nangaa zaki na IDP. Omoni eloko na koyebisa bino. OK. Palais du peuple. Enclenchement ya palais du peuple pour que Mijona Mayele akoma akota na complicité ya makambo. Abo isa biso tubunda guerre na bakadogo ezaki planning batu wana bakene kokota na kati ya IDPS bazalaki ba congolais te mais mukolo ya IDPS nde mutataki congolais mais bato bakotaki na sima na ye oyo bazalaki ko pesa moto parce que bamona ye ke Mobutu akangi bango nzela de gauche à droite pour Mobutu ayebaki bango po Mobutu atangaki na bango Mobutu asali na bango ndundo Mobutu aza kosenga aza kozala na ye wana to bozomona nga na benga ndundo mundele wana Mobutu afutali ne bambula na bambula azwaki ata mpema ya kobimisa munoko ne boye ba Rwanda nyonso azaki na bango balobaki mais ba montaki moi spectacle na bango moko na Palais du Peuple. Mayele yende général ya Mayele yende azaboye yende akolonga yako sala boye pona nini basombaki déjà pona nini parce que bayebaki Mobutu poto zoyer il faut toujours armé et Mayele wana yeli bango tango baye ko pesa
bakombata basali mwa mbulu na bango awa nani Kabila alibi likambo nakende nango te nasimisana bango nasimisana bango moko touche aye nango apesi na kati ya bapoliticien na biso Tshisekedi asigné petit nani président na biso nani Fati asigné ayebaki baninga baotia epoa est-ce que baninga batiaki epoa basundoli ye batiki batiki Fati lelo Fati azotatone ata lelo bazwi bango bakepa nanga kosala nini nanga ndenge azali wana nanga bakatange banda kala baza motema mabe nanga kosala eloko moko te omoni bakombata wana nayebaki bango ke bakosilana na kaka boye po bakombata nyonso baza wana baza bakongole baza ebele te oyo bazomene bango yo kamata bakombata bon nazangi na posa kotanga motu kombo te me nameka kopesa exemple moko ya moke natina te motu lokola nani eso na bokechu nana aza mayele to na oyeba te ya koyeba motu te kotala kaka boye motu azala intelligence makasi eza pasi bango ni bazaka bato mayele bango mbale ponanga bango mbale baza mayele bokechu aza utilisé par yesu soko moni même ndenge batelemaka na ndenge nanga suda aza utilisé par eso bokechu azala utilisé par eso non parce que yende alobaka te yende afinga yende alobaka omona eso afandika nie azotala na ye aotala na ye est-ce que eso aza congolais toyebi te général iso général wapi ya armeni te ami benga général général iso général te baza bana nyonso na bakoli na baest wana eso aza moto ya est oui non baza bana oyo bayebi politique makasi basali politique te okay. Parce que côté kuna bango bakoli koluka mbongo na diamant na matière okay. Vous comprenez? Mais pourquoi on doit faire l'analyse amaïli entre Iso na Bokechu? C'est pour la raison. Non, na sali analyse wana parce que au moni ko finga un président de la République macaque. C'est dit beaucoup na landa ki babilo ko na bango bazo sala. Na landa ki ko finga président de la République macaque. Ni ko comme na échelon, ça président quand même. Ça président. Macaque et ça la n'a pas. Parce que les lots na place ya qui président, ce n'est pas n'importe qui, moi na maman. Les lots soko batu même so batu na place ya président, il ne peut pas faire tout lui-même. Pe bimi kitoko. Non. Toza wana tolo baka toza na ba réserve. Ba combattant na nyonso ndenge bazalaki wana bato bazalaki bato wana nyonso bazo kamba ba combattant wana. Est-ce que bango nyonso bazali ba congolais? Ya tata na maman. Non. Soko tolandi bango bien omona bazali normal te, bazali tata na maman te. Vous comprenez? Parce que ngai ndenge naza boye soki na lingi na lobela Félix, je ne peux pas l'injure. Na kufinga yete. Mais soko naza congolais na fingi ye ke makak, moi mukolo yo ye par exemple ngai na kozala pe kaka na Congo, po Congo ya ngai, un jour tu kokuta na pe na ye. Un jour tu kokuta na bana na ye. Qu'est-ce que je peux dire? Na bana na ye ou na ye moko. Parce que tout ça na mboko yo toujours loba. Tu vois? Nous sommes les ambons parce que ba oyo ba pesi ba mbongo. Donc bazo tambola na mbongo. Tous les combattants bazo tambola na mbongo. Na ko pesa exemple ngai tango likambo ebandaki. Ba be ba sombo. Moi na général tango ya trouva kinga. A trouvé ngai na Château Rouge pas ya vie nani tsara madeso Mbutalobi te alobi na ngai boye vie ya to kota mouvement izabo ngana tunaki pichuana babe ya ko luka yo po cop alobi vie ya ko kota na groupe na biso ya ba combattant OK ngana yebise ngai bi petit groupe na bino nani azasima na bino parce que ngaza soudate na kotuna na yeba nani mboka nini yo yaza sima na bango oya kopesa bango force ya ba gagner ba longola Kabila oui vous comprenez abino biso to kosala boye ngabite ngana za soda na kotika la soda jamais na kokende pa ya ba combattant
Soko tuni mwana na webiso. Abi, vieux yaka. Ngabi, non. Na boyaki. Et pas vieux Chico. Vieux Chico ya Château Rouge. Mwana na yakukutana. Nga na baninga na yewana. Ayebi singango. Na boya. Parce que, civil mongote akukanga motema pa imbongo ezali. Ah ouais. Civil mongote akukanga motema pa imutuka jupe ezali. Ok. Ba civil nyonso baya na mboko oyo. Bakima Congo na nzala baye na mboko oyo. Ok. Atanga $1000 te. Amona 5000 te. Mais soko ba pesi 10 000, 20 000 akoboma yo. Ok. Akondima akoboma yo. Jamais akozwa mbongo wana aya kononse yo. Et pas bakunji bazali babita ba pesi mbongo yo pona na boma mik. Po bakunji na ba protéger non. Akosala tout aboma yo. Ngana ko associé na civilité. Jamais. C'est ça que au moni ke ngana lingaka et pas soda zali. Pour soldat dans l'esprit. Il va mourir aujourd'hui. Akondima kufa. Pe akeina makamuna ye. Akotika kolobela ngomutu. Très bien. Merci beaucoup na passage na yo kangala machine de guerre mwana mboka mais na ninga ki to chité na autorité musu ozape na kati ya toi lokola congolais pe okwa na les biso pourquoi pas to na première partie to pesi mbote na mokonzi Guilwando Mboyo, les grands baleines, Mbotebele na mokonzi Guilwando Mboyo, son excellence. Claude René Botama, Mbotebele na chancel Mbemba de Midier. David Mangaya, Motema ya Fanichis, boss dit David Mangaya, Motema Fanichis, ya Papi Matalatala Matos, Miroir d'Angola, da coach ta patron, Mbote Mingi, na 12-12, le boss est Doudou Kinkela, 12-12, Mbotebele na Mama Filibartine Samba, moi aussi à Docteur Samba, Jolie Maëla Massango Foire, Arlette Maëla 6600 volts, Fabrice Massamba, Rad Mouta English Chifa d'Apera Banglais, Yagi Baina colonisateur de la SAP, Motema Yamasili Baina Mbotebele na Mishada ya Nantes, Soyo Kabinda Soyo, Chuchu Debor Mokonzamboka, Mbotebele na Moremo qui est monté en Magras Tozola, Dio Sylvain Dexon, Mbotebele, Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle, partenaire officiel, Evan Tumba, Nakata Vex, Mbotebele, Gaëtan Lipa Moto, sniper de Ferregola, Mbotebele, Nabino. Vous êtes Bolanda Bisso à travers notre chaîne YouTube, sur la vérité, Roby Lamba, Kelin Tsumbu, vous êtes Oyo, Bozotala Bisso. Osana Batoko remixé, Avato Chite na deuxième partie, Michel Bisso. Oui, nazana batu, nakozanga batu te, nazana Keita Sanduku, Mbotebele, nazana champion, Mbotebele, nazana maître Roba, na pesi mbote na bakatueur na nganyo so ya Kinshasa, Mbotebele, na pesi mbote na basoda nyonso ya ex-phase, na pesi mbote na bana na ngai tout nyonso, na pesi bango mbote ebele, puis na pesi mbote na bapeti na nganyo so ya Selemba Mbote, bapeti pe ya Kitambo Mbotebele, bapeti ya Mbinza Mbotebele, bino nyonso boza ebele, mwana tanga bakombo na bino ezate, tala kutu nazo bosa na kombo ya Général Afulek pa yozali, donc Mbotebele, alors on a bosani te Ilke, na katakina, champion de champion, Mbotebele, na pesi pe mbote na ngai, na kusuki saka mbote na ngai asuka na madame na ngai, mais wana avant to kanga citation. Très bien. Année oyo, les 12 juillet, Koffi Olomide a osala 70 d'âge, 70 ya mbula na ye, 70 d'âge na ye Koffi Olomide. N'habite commentaire ni témoignage ni nous allons pour na ye, so otala biso, ko sala plaisir, a osala 70 ans. Année au Koffi Olomide. Oza mukolo na ito ya za mukolo. Kotu na ba ajité. Na pese. Koffi Olomide donc légende vivante. Aza toujours ko sala ba action, ko beta ba concert, ko bimisa o ya za nango. Na bi ke yo ebie mo kala. Nini ko ibisa ye pour na année ozo sala 70 mais à côté de ma devant batu na Bruxelles. Na stade il y a plus de 60 000 places. Et vraiment, elle a souhaité Koffi Olomide chance et belé. Et puis, Nazar fanatique à Koffi. Ah, ok.
nazaka penza fanatique ya Kofi makasi. Nanda kunanga na beta kanzemo ya Kofi parce que marque kanga. Ezaye na madulu system. Na beta kanzemo na bango epele epa na ngai. Et puis azali mutu ayebi musala na ye ninga salaka. Donc na souhaité vraiment anniversaire anniversaire. Oui, anniversaire. Anniversaire na ye na souhaité joyeux anniversaire penza nzamba sungaye. Parce que tala une grande vedette. Oyo a pesi idée la ba congolais. On a Fati Béton président na ye. Mais ba appliquer ya kofinga ilisus na ba congolais. Mais hier soka kende ko beta musique parce que na landi bato ba lobeli soka kende ko beta musique na Rwanda. Aza commerçant, aza musicien, azo lukambo. Ako je pe mbongo wana Rwanda beti na musique mais aza pour Rwanda te. Ako je mbongo ya mboka mususu o ezobundisa biso akeno beta musique kona ya kozwa parce que za musala na ye. Akeno ko la guerre na bato wana te. Et puis tant akene na Rwanda kuna kutepe ba politicien congolais na Rwanda. Na Rwanda kuna. Bazaibe même hôtel. Bazaki na même hôtel. Mais comment vous finga ye? Apesi idée moko ya malamu. Nga kutuna ndima ite Kofi akopesa idée wana. Keno to pesa mutu temps. Aza président. Et puis nalanda qui est bien. Abi démocratie biso dans to komi na démocratie te. Tala batu bazo mona loin. Mais yo moto yo zali no congolais te. Ozo sa la propagande. Ya toske ba congolais na mbongo bune bozozwa. Oyo bazo pesa bino na ba ennemi. Ba ennemi wana ata yo zumboka wana ennemi. Okokufa kakati. Soko yo zumboka wana okokufa, okenda pe na mbongo ngo te. Hein? Nanga wana nanga zalaki idepes. Lelo inanga tanga zali kokumisa oya jubino wana. Bino batobo nazolo ba wana tangi bino kombote. Kaka bino ba kombato bozo ndima nanga. Bozimi ke bokende pa nanga. Ça zalaka idepes. Katangeti. Parce que Katangende a jouaka ba paya po a détruire mboka. Toyebi bino banda chombe. Biso ba congolais toyebi bino banda chombe. Guerre na bino bolinga bo partager Katanga e bima na Congo. E kotikalaka ko bima te parce que Katanga wana eza na kati na Congo. E ko bima kate. Nzamba ko sala bino na travers mususu. Très bien. Bino ba combattant bozo kota ngambo wana. Bokende kaka toza na posa na bino te toza pe mingi bo vanda kuna bolonga mais soko bolongi boye baki bokufa biso pendenge to tikali soko to kufite to kozala ka guerre na bino ba combattant wana donc ça pour Kofi Olomide par rapport à sortie médiatique na ye oui soutenir oui nenga lobaki par rapport à mboka non ngai naza penza ko soutenir ye par rapport à lobaki pona mboka na biso wana penza Kofi nzamba batela ye kaka. So il faut conseil, il faut pesa na ye, ningo souhaiter bola monyo so mais so izana mo lo mo ngo baxela iso auta lo bana ni Kofi Olomide. Do na ko lobane à répondre mutu mon côté parmi conseil kana ko pesa ye tous les bateaux bazo attaquer tous les bateaux bazo lobana yo ko répondre mutu mon côté. Très bien. Ezala moi c'est ezala mobile ko répondre était yo ta la vision na yo pas ce kende. Mukolo jour no ekokoka. Soko nzamba bengi kende. Ozana nyongwa mututi osali oya yo kaka osali mokili zana oyo osali na mokili ekoki soko zalaki kosala musala malamu te lelo yo nani akoyebisa ngai miziko lelo bako bina ngolo Kofi fo yeba ke babina ka yo kaka bako tia ngona même mutu aifingi yo soka ti batie miziki no na fête na ye a hotel makobina ali olanda bango pana beta bango sala. Merci beaucoup na passage na yo na Sola Vérité Studio na shukuru bako remercier madame femme na yo. Oui, na ko remercier chérie na ngai Marie Chungola ba beauté na ngai na remercier yende mutache mate. Wone ndenga ko bisinga. Botala Chungola. Njoto. Omani. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci Nabandi Kotou Balandi Biso, vous allez connecter, vous allez brancher, on est ensemble. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nebeyebi te yaka tokiti na metro chateau tia bakayau bakayau awa ozomona okimbondo olalalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so lula metro biso batalinga koleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene bipende munene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche Voilà oyo evimbisa awa tolevimba non yozomona te oyo loka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga